Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Na son éminence colonel Gracia Matondo ndenga toyebisaki bino yazali mokonzi armée du salut na République démocratique du Congo pe na Congo Brazzaville ye akosalela biso losambo pona intégrité territoriale po mboka na biso etikala kaka moko ata eteni moko ya mabele ebunga biso te tobondeli Yawe nzambe na bibele nzambe na mapinga na lola yo silaki kopesa likabo monene opesaki biso Congo bongo nzambe totalisi yo bandelo na yango totalisi yo monene na yango molai na yango mogindo na yango ete nzambe eteni moko te ebana kokatana nzambe tata mboka oyo opesaki bakoko na biso lokola libonza na monene na yango mpe na bozwi na yango moto moko te atali yango na liso mabe ete aya na kobotola aya na kokakola aya na kosakanena bongo nkolo epai wapi epasuki nzambe tolobi ete tonga epai wapi eningani nzambe etelamisa mbonge epai wapi bazali kowelela bozwi na yango monisa ete bozwi yango se epesama epai na bayimboka bongo nzambe bitumba oyo ya kobatela ndelo na ekolo na biso totalisi yango epai na yo yo mokengeli na moi pe mokengeli na butu obundela biso bongo nzambe bibisa mapinga na yo na lola na ngonga oyo babunda etumba pe toyeba na kolonga nzambe toza na posa na David ya mboka Congo po ete mboka oyo esekami po ete mboka oyo etiolami nzambe ngwende na yo eningani onkolo loba liloba pe botola biteni yonso oyo na ngonga oyo moyini azali na kosakanena nzambe ezwa elonga na baprofondeur yonso na babitumbajo yo stratégique yonso po ete mboka oyo ezonga na bomoko na yango moto akakola yango te moto ateka yango te moto akabola yango te bongo nzambe uta na ngwende na yo bundela mapele ekolo Congo. Amen. Maintenant nous passons le micro au père Gérasime qui est lui de l'église orthodoxe. Le père Gérasime lui va prier pour l'unité des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici, différentes fois. Le Père Gérasime va demander à Dieu de consolider l'unité au sein de chaque confession religieuse avant de la construire avec toutes les confessions religieuses. À vous, Père. Tosambela biso banso. Nzambe mozalisi ya likolo na se tala biso bana bayo tosangani na we esika tokelemi na elili na yo na bolingo na yo lokola bato mabe kozanga te
koyimayime kozanga te kati na biso kasi ata kobongo yango ekosala te ke kabola biso awa tosangani biso banso mangomba ebele toye pona kolakisa bomoko bolingo kati na biso pamba te mboka o Kongo esangisi biso eza se moko masumu mabiso makambo mabiso manso tokosala nzambe yo koyeba kotanga yango te pamba te soki otali masumu mabiso moko te akobika kasi na bolingo bwa yo kelaki biso nzambe yo yeba koyoka biso yeba kotia bolingo na yo kati na biso pote tolinga na biso banso liboso na mangomba mabiso misika tozali toyeba kotia o etali intérêt personnel na pembeni toyeba koluka intérêt commun na sima toyeba kosangisa biyamba ya ebikolo na biso mobimba Kongo na bomoko na boyokani loboko na loboko to simbana pote toyeba kolonga etumba ye pote tolakisa mfasi ya monde te toza na bolingo pe tozali na bomoko mana maso ekosala manzambe kaka soki yo oye kofanda kati na biso kaka soki yo oza na biso otamboli na biso pe yo osungi biso nde bongo tosengi na yo kotika biso te tia bolingo na yo kati na biso tolinga na biso totala bikolo te totala biyamba te tosanga na biso banso pote toyeba kobikisa ekolo na biso soki bolingo bozali te bomoko bozali te nzambe tokosala eloko moko te yo zala na biso tambola na biso tondisa bolingo bwa yo kati ya mitema mya biso pote tolinga na biso ti mokolo moye okobenga biso totika nseye tobondeli bongo na kombo ya Yesu Kristu o azali mokonzi pe mobikisi wa biso o bileko biso seko amen. Topesi merci na Père Gerasim sikoyo tobengi papa évêque Fumapanda ye asalela biso losambo pona unité solidarité entre bandimi ya mangomba nyonso ya Kongo kaka ndenge tosangani awa lelo. Amen. Koneko seko. Tata. Koneko seko. Koneko seko. Amen. Ya vitankimpa. Moto ya banguza. Nangonga oyo. Este. Amona basoda mona kate. Lelo. Ezali kambo mosusu. Tata. Kisali pape na yo. Kitisali pape na yo. Batela mboka. Yango tolobi. Etika la bongo. Na kongo na yo nzambe mpumutulendo. Tolobi. Moyo. Emoyo. Wena yeto. Ingeta. Matono. Tolingi fanfare Amen. Merci Monseigneur Achille. Sikoyo topesi micro na musakoli ya église Liloba na Nzambe oyo azali ko représenter awa prophète Konde. Avant ma courte dans Nombre 24 verset 1 la 9e verset. Voilà les 4 cantiques au moment Nzambe depuis Angola à Pessi to méditer petoyemba pour tokende tina victoire finale ya mboka na biso na bitumbo tozanango. Merci. Merci président. To bondeli Yahweh Nzambe tata
Tosengi, sagesse, intelligence, force, succès. Au moment où l'ensemble depuis ta oyo ezapona ekolona biso, notamment notamment dans Exode 15. Exode chapitre 15, versets 1 à 10. Deuxième cantique, Ezalaï, chapitre 7, versets 4 à 9. Tunalia wa baba na wa mama wakilia, tabu inazidi duniani, tabu. Na son éminence colonel Gracia Matondo ndenga toyebisaki bino yazali mokonzi armée du salut na République démocratique du Congo pe na Congo Brazzaville. Ye akosalela biso losambo pona intégrité territoriale po mboka na biso etikala kaka moko ata eteni moko ya mabele ebunga biso te. Topondeli Yawe nzambe na bibele, nzambe na mapinga na lola, yo silaki kopesa likabo monene opesa kibiso Congo. Bongo nzambe totalisi yo bandelo na yango, totalisi yo monene na yango, molai na yango, mogindo na yango, ete nzambe eteni moko te ebana kokatana. Nzambe tata mboka oyo opesaki bakoko na biso lokola libonza na monene na yango pe na bozwi na yango, moto moko te atali yango na liso mabe ete aya na kobotola, aya na kokakola, aya na kosakanena. Bongo nkolo epai wapi epasuki nzambe tolobi ete tonga, epai wapi eningani nzambe etelamisa mbonge, epai wapi bazali kowelela bozwi na yango monisa ete bozwi yango se epesama epai na bayimboka. Bongo nzambe bitumba oyo ya kobatela ndelo na ekolo na biso totalisi yango epai na yo. Yo mokengeli na moi pe mokengeli na butu obundela biso. Bongo nzambe bimisa mapinga na yo na lola na ngonga oyo
babunda etumba mpe toyeba na kolonga. Nzambe toza na posa na David ya mboka Congo po ete mboka oyo esekami, po ete mboka oyo etiolami. Nzambe ngwende na yo eningani onkolo loba liloba pe botola biteni yonso oyo na ngonga oyo moyini azali na kosakanena. Nzambe ezwa elonga na ba profondeur yonso na ba bitumbasio yo stratégique yonso po ete mboka oyo ezonga na bomoko na yango. Moto akakola yango te, moto ateka yango te, moto akabola yango te. Bongo Nzambe uta na ngwende na yo bundela mapele ekolo Congo. Amen. Maintenant, nous passons le micro au Père Gérasime, qui est, lui, de l'Église orthodoxe. Le Père Gérasime, lui, va prier pour l'unité des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici, différentes fois. Le Père Gérasime va demander à Dieu de consolider l'unité au sein de chaque confession religieuse avant de la construire avec toutes les confessions religieuses. À vous, Père. Tosambela biso banso. Nzambe mozalisi ya likolo na se. Tala biso bana bayo tosangani na we esika. Tokelemi na elili na yo na bolingo na yo. Lokola bato mabe kozanga te. Koyima ime kozanga te kati na biso. Kasi atako bongo yango ekosala te ke kabola biso. Awa tosangani biso banso mangomba ebele toye pona kolakisa bomoko bolingo kati na biso pamba te mboka o Kongo esangisi biso eza se moko. Masumu mabiso makambo mabiso manso tokosala Nzambe yoko eba kotanga yango te. Pamba te soki otali masumu mabiso moko te akobika. Kasi na bolingo bwa yo kelaki biso Nzambe yo eba koyoka biso. Yeba kotia bolingo na yo kati na biso pote tolinga na biso banso. Liboso na mangomba mabiso misika tozali. Toyeba kotia o etali intérêt personnel na pembeni. Toyeba koluka intérêt commun. Nasima toyeba kosangisa biyamba ya ebikolo na biso mobimba Kongo na bomoko na boyokani. Loboko na loboko to simbana pote toyeba kolonga etumba eye. Pote to lakisa mfasi ya monde te tozana bolingo pe tozali na bomoko. Mana maso ekosala Nzambe kaka soki yo oye kofanda kati na biso. Kaka soki yo oza na biso otamboli na biso pe yo osungi biso. Nde bongo tosengi na yo kotika biso te. Tia bolingo na yo kati na biso. Tolinga na biso totala bikolo te, totala biyamba te, tosanga na biso banso pote toyeba kobikisa ekolo na biso. Soki bolingo bozali te, bomoko bozali te Nzambe tokosala eloko moko te. Yo zala na biso, tambola na biso, tondisa bolingo bwa yo kati ya mitema mya biso pote tolinga na biso ti mokolo moye okobenga biso totika nseye. Tobondeli bongo na kombo ya Yesu Kristu o azali mokonzi pe mobikisi wa biso obileko biso seko. Amen. Topesi merci na Père Gérasime. Sikoyo tobengi papa évêque Fumapanda ye asalela biso losambo pona unité solidarité entre bandimi ya mangomba nyonso ya Congo kaka ndenge tosangani awa lelo. Amen. Koneko seko. Tata. Koneko seko. Koneko seko.
Amen, 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 merci. Tobondeli na kombo na yo tata mwana peli mosanto nzambe ya liboso tokosenga bolimbisi toza bato ya masumu na basegonde na segonde masumu eko kozanga biso te tata tala mokili na biso ndenge ndenge basengi na ngai awa nabondela pona babu moko ya bandimi nyonso ya République démocratique du Congo. Soki tozali bundimi moko munguna satana bitumba ya Goma ya este ekozala kati na biso te. Oyebi yo moko Nzambe soko bolingo eza te. Oh Yesu, tozala kaka mutu moko, couleur ezala te, langage ya mabe ezala te, tribu ezala te, race ezala te, couleur ezala te. Toyebake biso nyonso toza bato ya Yesu Kristu Masia, mokonzi mpe mobikisi. Ye wana biso nyonso tokolanda Nzambe. Bumoko kolingana bolingo munguna satana oyo ndenge tozokuluba ba M23 bakukota na mbuka na biso ata mokete po tozokuyane kuyinana biso na moko kusala matraizo biso na moko kaka bandimi. O Nzambe pesa nguya mingi na population nyonso ya République démocratique du Congo, fungula bango misu mingi na bandimi nyonso ya République démocratique du Congo, bolingo etundana na bango mpe kimia ezala mpe bumoko ezala na kombo na bimisa tata mwana peli mosanto. Amen, amen, amen. Sikoyo topesi micro na Monseigneur Achille oyo azali ko représenter son éminence Docteur Tite Ande, mokonzi ya Église anglicane na République démocratique du Congo. Tobondeli Kolo merci tozongisi matonde pai na yo Nzambe na nguya solo kolo to ya beso na yo to liboso na yo na tango oyo to telemi liboso na yo Nzambe na nguya to ali ko bondela tina na bikolo yo pesa ki biso mboka monene Kongo lokola likabo otia ki bikolo ndenge na ndenge na kati na mboka Kongo yango papa na tango oyo to dingo tika bikolo nyonso na kati na mboka Kongo na maboko na yo tika te yo ozala kotia bomoko na kati na biso ata baye bazali na pasi na Goma Nzambe na nguya to tiki bango be na maboko na yo tika te oleka na kosangisa biso Nzambe na nguya pamba te yo lobi na biso tozala na kati na bomoko lokola yo zali tata mwana pe molimo santo Nzambe moko tika te na tango oyo totomoli mitema na biso totomoli makanisi na biso epai na yo Nzambe na nguya osunga biso tika te obundela mboka na biso Nzambe na nguya tika te moyini azwa esika te ya kokabola bana na yo tika te otia biso na kati na bomoko Nzambe na nguya na tango oyo tolingi komona mokasi na yo tika te banguna oyo baliko linga kokabola bikolo yo zalala kobondela biso tika te na tango o Seigneur de gloire tango Israël akina mikakatano yo otelemaki tika te na tango oyo obundisa banguna na biso lokola obundisaki ba Amalaisite tika te yo zala na kati na biso osunga biso otia bomoko na bikolo nyonso bisika nyonso bato bazali tika te bomoko ezala koyina na ezala te bokabone ezala te tozala obele eloko moko na tango oyo tia biso na kati na bomoko po ete tobundisa monguna oyo azali kotelema liboso na biso soki tokozala na bokaboni nkolo tokokoka te kasi na tango oyo totala bikolo na biso te tokabona te tola bobele na kati na bomoko po ete tolonga monguna oyo azali kotelema liboso na biso
Merci Seigneur. Tobondeli na kondima na kombo na Yesu Kristo. Amen. Merci Monseigneur Achille. Sikoyo topesi micro na musakoli ya église Liloba na Nzambe oyo azali ko représenter awa prophète Konde. Avant ma courte petite prière, tolinga ki topesa quelques cantiques tirés na Bible. Momu na Nzambe depuis Angola. Apesa ki biso quelques cantiques, 4 cantiques tirés na Bible pour to méditer pe to mbarango na eta oyo eza pona ekolo na biso. Notamment notamment dans Exode 15. Exode chapitre 15, verset 1 à 10. Deuxième cantique, est dans Ésaïe chapitre 7, verset 4 à 9. Troisième cantique, est dans Nombre 23, 4 à 10. Et quatrième cantique, est dans Nombre 24, verset 1 à 9e verset. Voilà les 4 cantiques au moment où Nzambe depuis Angola a péci pour méditer petoyemba pour qu'il y ait une victoire finale. Yamboka na biso na bitumbo tozanango. Merci. Merci président. To bondeli Yahweh Nzambe tata to sengi sagesse, intelligence, force, succès, réussite, victoire pour na armée na biso Nzambe tata. Na makasi na biso to kolonga te. To sengi assistance spirituelle na yo na armée céleste na yo Yahweh Nzambe tata yango ne accompagner biso ti na victoire finale. Na bongo to bondeli na kombo na Yesu Masia. Amen. Siko topesi micro na son éminence Mangelesi Lubaka Lubasa oyo azali mokonzi ya ba église traditionnelle nyonso ya Congo, particulièrement na Bangunza pe Valongo. Tolingi toloba Rwanda ekobangisa biso te Bangunza. Rwanda ekobangisa biso te Mamakesa. Rwanda ekobangisa biso te Minkengi. Ba chef coutumier botelema, Bangunza botelema est, direction est. Bababa, bamushimushi, baonda, bampadi, bamasambukide, biso nyonso miso na est. Tosengi fago, osili Nzambe builungidi, otindili biso morso, tatan kunku dia lungana. Akotsala libondeli, na ndenge ya bokoko na biso, bongongai na kokanga. Tinuzulu wala maluku matongu petu bantu Zikongo waye dimba ndinga yituka Zulu yikulumuka vantotu wa Kongo ndinga tata Simoni Kimbangu wangunza ndinga tata Gonda Wasilwa wangitukulu yetitumbuka muloko la kiaki lutuwa lwene mumintimba lwene mumizanza lwene mumiluka lwene mumintundubulu lwene mumila milangu luwa Kongo weti nyonga ya dididi ya valu mukini mulumuki yake kya monde Kongo valu mukini munkindu yena ku est lutuwa banu babo luwa lwele muntizini ludizinzo lwele mupipiro lwele mumpambu zinzila lwele mumintoma minsintoto
Sulu, Mikotu Kifulu, Tulondo Muka, Tuenda Mumvita. Mvita yi Congo, Congo di Kivuila, Tata Kimbangu, Bangu Muka Tata Kimbangu, Congo di Kivuila, Tata Ronda, Wavuaka Ngoto, Wayoba Pombi, Mukuma di Congo, Congo di Kivuila, Bangu Muka, Lunangu Muka, Tuenda ku Este, Mumwana Yimvita, Muse, Mumwana Yimvita, Tosambela. Zambe mokonzi na biso yo Zambe bakoko na ngai opesaki biso mboka oyo Congo Barwande bakoti na Congo ba M23 bakoti na Congo ngai le Congo ya Banguza, Congo ya Mfumu Kimbangu, Congo ya Tata Onda, Congo ya Mpadi, Congo ya Mputu Mpanzu, Congo ya Ntwalani, Congo ya Mama Samba Maezai, Congo ya Kipa Vita, Congo ya Banguza. Zambe ya bakoko na ngai na ngonga oyo biso totelemi lokola bakolo Congo natindi ba makesa banda mokolo misato bazali na nzela ya este batelemi pote babenga na bangunya oyo ba Rwanda bakoti pe ba M23 pe ba mouvement nyonso oyo ezali kobunisa mboka na biso. Zambe na nguya batu balobi elo babunda bazoko sala losambo ndelo sambo ya bakoko na biso ebesaki makasi na basoda ebesaki makasi na bato ba militaire po balonga etumba na fongoli moto ya 21 100 ans Fumu Kimbangu yo kendaki na mboka o babengi Allemagne pona ko libérer roi ya Allemagne tozwa lipanda. Fumu Kimbangu osalaki 30 ya boloko 30 ya pasi ya Congolais natindi moto ya Banguza, moto ya Mama Kesa, moto ya Tata Mpungu Tulendo, moto ya Vita Nkimpa, moto ya Banguza na ngonga oyo este bamona basoda bamona kate lelo ezali kambo mosusu tata kitisali pape na yo batela mboka yango tolobi etikala bongo na kombo na yo Nzambe Mpungu Tulendo tolobi moyo emoyo wena yeto ingeta matono. Tolingi fanfare. Kimbangu dunia nzima imepewa kwako Baba, uje mbio Baba, utusaidie. Kumbuka kwanza kabulio yaona duniani Baba, ilikuwa tu sisi watu tupate amani. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbangu TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbangu TV.